belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Gapenaza bien par la grâce de Dieu. Donc, Mikolo au moins, les habits sur ma case, les belles dames. Vous en avez pour nous, va couleur. Donc, chez Inetin Bisso, vous avez quelques bilamba, auto mekangana bino, bobi qui Mikolo moi, il va préparer ma vacances et tout. Donc, voilà. Nabi qui n'a pas bilamba dans ma couleur. Peut-être que c'est plus simple, qu'on ne sait jamais. Non, ça va vraiment rapide parce que moi, tous les allés. Ok, les belles dames. Donc, vous savez, vous tourne dans sabino balien nango ezana se ya vidéo. Ok, là et le kalboso na nango ezali robe na biso bozomona o na couleur ya jaune, les belles dames que j'adore. C'est vraiment joli. Là c'est vraiment moi bobi que la rose alinga mingi biloko o etike mapeka comme ça. La rose alinga mingi na temps toi on a été comme ça. Donc biloko za vraiment epanzani nga mopepezo kotanga partout et likolo nango robe na biso dans la fente, mais ouais même pas que dans la fente ce que fongoli yango boité. Donc il faut que au fongola ngo pour que mais si nous étions tambola na yo robe na yo eza vraiment na robe na respect à part c'est moi qui na tolo mutu eza moi na viwana mais c'est pas impoli. Moi je trouve que c'est joli parce que robe ne sont tellement que ça na moulaï et ça la sco que les colons na biso eza sexy eza vraiment eza la tissu le quoi na tissu à lin eza tissu moko vraiment light tissu na ngo ba les belles dames eza vraiment pepele oko aimer. Robe aux vraiment qui tout qu'on a battant autour on a vraiment comme ça et bobi que couleur jaune ils a vraiment là-dedans et robe nabiso ils allaient donner la sima nabiso c'est comme ça comme vous mona et nga la robe na nga la taille M et taille M et coquina très bien. Donc voilà et là on est tout on a la chasse nabiso pour la sauter les anini. Oh, il y en a la taille M aussi. Et ça aussi robe les belles dames. Donc voilà. C'est pas ma print nango. C'est vraiment ma print nango qui toko. Je pense pas que c'est robe. Je pense que c'est tracksuit. Il y a des robes, des tracksuit les belles dames. Quand c'est que c'est robe. Donc et nous les belles dames. Mais comme on a nous autres après dans zone de la bino. Ok, tout méga. Donc, on a tracksuit na biso, j'aime bien. Ils ont vraiment qui toko comme la miki va print nango yonde c'est peli sakinga, ba détail nango ba fleur wana ba sali yango ba banti yango vraiment qui toko on dit maté que ça le caché in. On dit ba la niteli biso vraiment ba fleur. Donc on t'a tenu qui toko, j'aime vraiment. La saison on tourne nango comme ça la été. Ils ont vraiment tissu mon tissu foulard comme besoin on a. Ils ont tellement pépelé, ba les belles dames. Moi j'aime le quoi comme ça. Donc la zone à l'aise na peau nanga mon pepezo kotanga mais na pe sexy en même temps. Donc voilà, I like it. Non, tu as tout sentir, peut-être qu'on a déjà sentir que quand on a tout non, on a ton cas comme ça. Quand les cas nene comme ça et ça dit vraiment qui toque dans la poche non et la poche T mais sinon j'aime bien et ça donne si mon abisso c'est comme ça comme les qui bino les belles dames année 2026 pour là t'as donné et belle ce qu'on dit n'a donné T désolé parce que année 2026 tout ça comme ça n'a pas donné mais moi j'aime tout ça petite taille non bah qui rosalo moulai dans ce qu'on là on faut ton talon vu que non pas tailleur catelion assez mais sinon rien à dire j'aime bien. Donc voilà donc robe nabisso c'est comme ça comme vous en avez ils ont vraiment qui toque la CP nango aussi coupe nango de basali. Donc là ils ont mon commandé surtout les bandas non aussi que ça ont mon toza na makoma robe oyo et vous allez pas en haute parce que makoma vous allez mener mais sur un petit makoma oui robe oyo koko kayo ok mais si nous j'aime bien de la salle biso d'été on a les bosso ça dit vraiment qui toko robe mon vraiment respect les bosso et na sima na biso mon commandé biso et ça les banda ba les belles dames mon commandé surtout et ça les banda mais si nous na temps on doit comme ça na été ils ont permis, ok? Ils ont permis à Rotika mon Libanda parce que moto ils ont makasi. Ils ont vraiment vraiment qui toque sur en vacances et tout. Donc même biso ah sur qui ne vacances donc nous avons comme ça chiller. Ils ont vraiment qui toque que j'aime bien. Mon robe en coma. Nous avons la taille M et taille M et vendons aussi très bien. Et ici nous avons vraiment ici mon corps pépélé. Nous avons vraiment à l'aise na punara, vraiment à l'aise. Et là basali on vraiment bien sécurisé parce que même ce que vous n'ingana comment nous qu'on bouger tes à la qui va les belles dames c'est joli yeah. Et là comme tout autre ça nango nous avons la taille M et totala et ça aussi robe donc voilà dans ce livre on va robe à été les belles dames donc dans une robe n'a pas au zaka mon comme polele comme on a vu que 2026 mais comme on a vu ça et ça vitamine D na moi oyo et na c'est bien la couleur nango c'est joli et ici nango aussi pepele j'aime bien la tissu à lait et la couleur nango que j'aime couleur mon qui tout qu'on a été donc voilà na comme kango après na kozonga la bino ok meka. Donc voilà là na meki robe na biso robe oyo
déjà kaka komona couleur nango nayebeki eza vraiment robe nanga mpe préféré ke nasepeli nango nde evandika na nzoto evandi vraiment kitoko molai nango respect esali biso nzoto mwa shape wana mais ekangi biso te toa teke oyo ekangi pardon balebeda bolimbisanga so olinga biloko ekangi bolimbisanga parce que na moto oyo nga na koka eloko ekenga na nzoto te ok naoluka biloko moko eza sexy mais ezanga mwa loose moko tikatika na nzoto esalaka kaka bien donc là vraiment j'aime bien esalinga vraiment kitoko ena lipapa moko ya bien ekosala vraiment kitoko mapekalaka etikali libanda I like the colors c'est vraiment neti so eza couleur nini c'est marron, je pense que c'est comme marron comme ça, je pense. Donc, mais c'est vraiment jolie couleur que j'aime. Et si mon abisso c'est comme ça, yeah, I like it. Donc, on a donné normal. Et là, comme sous auto, on a les belles dames. Donc, on a robe aux gens à l'attaque en haut. Donc, voilà. On a robe aux alobos comme encore. Et là, c'est pas là qui n'a donc eyaki nango mpe na kati tokomeka robe na biso oyo totala ndenge ezali ok tomeka robe oyo nalati yango na taille M donc et taille M ekokinga aussi très bien robe moko vraiment simple comme ozomona nasepelaki mpe na bacouleur nango nde bamélange yango wana couleur marron pembe noir donc moi j'aime mpe babloka comme ça na été balebele dame na été vraiment na moto comme ça au moins on a bloc comme ça moto ça va 22 degrés là au moins on a bloc que ngana nzoto mais moto ça va 30 33 35 donc on va rouler que ngana nzoto té donc là vraiment au moins on a nango c'est joli le beau comme encore ça fait nice ça là qui on comme na biso comment moi j'aime c'est simple mais c'est joli et si mon biso c'est comme ça et là on a taille M et taille M et Vanzinga aussi très bien donc rien à dire quoi donc voilà et là comme sous autre dans haut et là pas souka on a taille L on a taille L et ezali nakanisa que ça ensemble mais eza tracksuit eza na tissu à lin donc tissu eza moins heavy na moto auto na lelo mais souvent eza couleur kitoko couleur ya bleu pembe là et la ligne en mingi na temps auto na comme ça ya moto ça la vraiment kitoko donc voilà non mais que la bino mo tracksuit na biso to meka ngo totala ndenge ezali ok to meka donc voilà jumpsuit nabiso c'est comme ça et ça comme si qu'ils ont ensemble mais ils allaient jumpsuit j'aime bien ils ont la poche malheureusement non et la poche T donc à ce qu'ils allaient vraiment munene mais là c'est bien à la qui asti j'aime bien on l'a toujours donc à ce qu'ils allaient munene mais ça maman munene oui mais ça n'a c'est même le quoi oversize sinon encore le babongo mais là c'est plus dans détail là c'est plus dans la couleur non là c'est plus dans vandi non là tango j'aime donc voilà et là il pas comme quoi pembe pas comme quoi kitoko et ça la vraiment kitoko et la sima na biso ezali doni yeah vandi na pe bien na bassin you know les appartés que bassin ça l'eau c'est vandi bien na bassin kitoko seulement que ici le corps batie batisi oyo ya on te ça la kisa mo munene mais sinon c'est bon on là tango comme ça mpolo mo eza makasité parce que ça ba jump sur ça moi kilo eza tisi na mo ça lait mais là vraiment pepelete que batisi mususu on a là tu peux on attendre ba temps toi non comme ça ba 33 32 degrés à moto mais na ba temps non ba que peut-être que ça ba 28 25 oui non là tango donc j'aime c'est joli rien à dire à la que voilà ba les belles dames et le connait ici la raté biloko on a qui na mo pona chi in eza biloko on a la kisibino et j'espère que bo sepeli na vidéo biloko nyo surtout on a meki ba lien nango ekozala na se ya vidéo ok na code promo ni seza na se ya vidéo tikela commentaire na se yebisanga e elamba nini oyo la rose alati omoni ke simba ki la rose tikela commentaire na sito sola na se ekosala nga bien makasi zala abonné aimer et partager ekosala nga bien mingi bisous. Hello. Yeah, you cooking? Yeah. What are you doing? Cutting some vegetables. You cutting a vegetable? Yeah. Hey mama, you know that is vegetable? Yeah. Oh, well done mama, well done. Wow. Donc voilà ma belle, wana na soko liba vegetable na ngai comme tozalaki na kelisia na cuisine kelisia mpe azwaki ayembeli edenga na kosokola ba vegetable tosokoli ba vegetable nyonso oyo tozalaki nango balégume nyonso tozalaki nango deja pondu na ngai ezalaki na moto apres na koya kozwa sikoyo balégume na ngai ya pondu oyo na nettoye très bien wana na kati misusu mpe na tuti donc voilà e pondu na ngai etokaki mpona 45 minutes na moto na koya kozwa sikoyo légumes nanga comme nalobi na tie pe solo donc solo yango ezalaki vraiment ya sika ezalaki vraiment kitoko misu na kati
e mosusu natiki mobimba. Donc voilà, e totia yango na nzongo na biso e nakobakisa sikoyo oyo ezali mai. Naokosa bino te balibeda naponaki jour ya mabe ya kolamba pondu. Naoyesa bino mikolo oyo na Londres moto ya kosakana te e tellement ke pondu ezalaki nga na kati vraiment ya ntina biki nalambaka pondu na nga nazongosonja na frigo nabimisaki yango nazongoso na frigo e nabimisi yango kabi non nalamba yango nsima balibeda nalamba yango tozalaki na 31 degré chaleur laisse tomber wana kama bomoni natie oyo ezali pichard e natie bouillon na ngai ya onga ya pondu e naotia pe top na ngai ya crevette comme bomoni eza bouillon. Donc voilà, après wana nakoya kotia oyo ezali mafuta natie mafuta na biso oyo nalingi kosala mafuta nango nasomba yango na Morrison eza mafuta na nga préféré eza mafuta mbila ma yango nde nalinga koutilize e natie o seasoning ezali bouillon na nga esalaka mpe kaka pondu kitoko ebakisaka vraiment pondu goût balibeda nakangi ya motema na biki so nazongisi pondu osu na frigo nasana pondu oyo koya kobeba nalamba seulement moto na cuisine tika e nalamba mpe pondu na ngai yango moko te nazalaki na bastek na ngai bapork na ngai nasombaki don natie citron e naotia mpe bouillon na ngai ya viande e natie muscade après nakobakisa paprika donc wana nazotia baépice na nga ekota deja na steak na nga e natie white pepper donc mpo ebongisa kaka steak na biso e nakopalola ai na nga fraîche napaloli mpe na tangawisa fraîche donc wana nazoépice steak na biso natandaki pondu na biso kuna ezotoka nazokosa bino te soki nayosa modele na bandaki kotoka e nandeki kosala meme ventilateur ya mokie me nazoyebisa bino balibeda moto ekei ezongi donc ozala paki ozolamba ozoloba paki eloko nde etindaki nga na lamba e naye kotia moutarde donc mpo elembisanga viande e nabakisi huile après nakomixe baépice na ngai surtout natie na viande mpona ese mélanger très bien e nakotika yango mpona quelques minutes ata mpona 30 minutes comme ça mpo biloko na nga ekota namoni ke mungwa na nga ekoki te nabakisi mungwa pour ke ekoka na viande na nga nakotika yango mpona 30 minutes comme na bi 30 à 1 heure de temps comme ça avant que natumba yango donc ekomi biso comme ça e nakotia yango à côté tokotika yango nazoyebisa bino ke balibeda mitikela na commentaire bayebisi bino na France nokomi na ba 40 degré obandeki mpe kolamba epa po biloko so bakongolais ezalaka mpe ka moto déjà ata bamoto oyo non so olambi se kolingaka kaka kolia toyaka bato tolingaka kolia po quelque temps nayaki kotala pondu nakotisi lutu nabalusi yango bien donc pondu na yango ezotoka kitoko e eloko nasepelaki aussi pondu na yango ebimaki vraiment kitoko parce que na nde na bandaki kotoka na nde moto ezalaki soki pondu ekataki nango nayoka motema pasi mais nasengi nzambe merci parce que pondu na yango esimbaki après naye kotia steak na nga nakalinga yango na berme na bino nakokoka te mpo moto na bino atia yango kaka na grille na biso mpo grille mpe esalaka kitoko donc voilà mpona yo osala nango baoignon mpona ekota goût donc mpona temps ya kotelema wana na moto nakokaki esu te e nabwakeli yango mafuta kama bomoni e natiki yango na grille ekalingami très bien ela naza na mix pepa na ngai ya jaune naza na matungulu naye komixa yango kama bomoni natiki yango ekalingama bien pour ke nakozwa viande na nga oyo na grillaki nakoya kotia yango sikoyo na mix pepa na ngai ya jaune na matungulu mpo ekota vraiment goût esala yango kitoko mpo ekende na pondu ezalaki vraiment sebe na pondu erataki te ngai moko namona makambo Yesu asalelanga ngai moko nayebi makambo Yesu asalelanga naye kocheke viande na biso balibeda natiaki yango na moto ya mokie na moto vraiment ya 1,5 to 2 pour ke esalaki matungulu na nga ekota na kati ya mosuni na mix pepa na nga jaune wana ekota
esalaka yango vraiment kitoko, donc erataki te ememaki vraiment bien. E nake na bino na nzungu ya pondu, enfin pondu na yango ebeli, e pondu na biso balebele dame erataki te, ezalaki vraiment kitoko, na solo na nga natiaki ya sika wana, e elekisaki nga vraiment semoule mpo naliaki yango avec semoule. Donc obosana te kozala abonné, ezala abonné s'il vous plaît, bo aimer, bo partager, botala nde natokaki, tala nde natokaki moto mokolo wana nayoki pardon kutu mikolo edimi tosengi nzambe merci. Zala abonné balebele dame, aimer mpe partager ekosalanga bien makasi. Bisous.